Bandeko Zakari Bababasso alobi président Kabila zala clair. Zakari Bababasso en tout cas bandeko ponanga papa robo na yebike Zakari Bababasso tango alobaka penza ezala alobi na ndenge ya polémique ya clash ya fanatisme ya trafic d'influence ya kikinois ya kikongolais ya banoko ya bayuma ya ba député en tout cas Zakari Bababasso tango alobaka Congolais, Kagame alinga boma Tshisekedi. Kagame alinga boma fachi tonga tola na bona ne awa tonga to yoka basangwa mabe na periode ba fete oyo na yebite tonga to suka ndenge nini. Nayoki somo na makamu na yoki ya vice-premier ministre vice-ministre de l'Intérieur, nayoki somo na makambo oyo porte-parole ya Armée Lobby, nayoki somo na makambo oyo porte-parole ya police nationale à Lobby. Bakangi 5 Rwandais bafandaka na immeuble Interpol. Immeuble Interpol wana. Les 2 immeubles wana. Pendant 1997, banani bafanda akuna bocha bashema bien na makambo koloba. Banani bafanda kana immeuble wana, immeuble oyo ya Royal ya immeuble Royal banani bafanda kakuna. Ba Rwandais bafanda ka ebele na immeuble Royal likolo ya alimentation SK wana. Beaucoup de Rwandais, miso baza ba responsable mais baza na ndako te na Congo. Tokoloba tokobomba ti wapi. Immeuble Interpol, il faut dégager tout le monde. Je dis bien immeuble Interpol, il faut dégager tout le monde. Mutu nyonso akotana depuis 1997. Bazaki o bato aner bato bodabo. Il faut dégager tout le monde. Dans le lobby bien, ngai bababasso dans le lobby, il faut dégager tout le monde. Dans l'immeuble Interpol, dégager tout le monde. Dégager tout le monde. Et tu as la polele, n'est pas immeuble royal, et tu as la qui polele, au matin, tu as posé une réflexion qui. Dégager tout le monde dans l'immeuble. Rwandais, dans l'immeuble, il faut dégager tout le monde dans l'immeuble, surtout. Oh, les salles royal d'Interpol, dégager tout le monde. Bakangis, boyo kana lisolo pona na kanda moko kosakana te, bino pe bozobanga trop. Bolongola kobanga. Et nazo yebisa bino ba Rwandais. Soki bo kadisi ke bo salaki na musée. Boko sala ngo lisusu na Tshisekedi bo mikosi. Po Tshisekedi ayena lupemba mususu. Tshisekedi chaque jour ba mama ba sambelaka. Na kutani jour wana na ba groupe ba mama moko ba danzela. Balobi Zakari. Yebisa Fachi to sambela kapona ye. Yebisa Fachi to sambela kapona ye. Tolonga to situka avant ba fête yawa. To d'ici pour na bangai oti le 15. Comme ça to komi na matanga le 15, ya Tshisekedi le 16, ya Musée le 17 ya Lumumba. Bakangi ba officier na mikolezo ya. On va arrêter les généraux. Il y a des généraux qui sont impliqués. Des officiers supérieurs et des officiers généraux. On va les arrêter. On va les arrêter. Président Abisso Oyo Toyeb Mamana Bango. Oto Kenoko Funda en cas de. Oto Eba Koko Naye. Oto Ebi Kebasoka Matanga Boy. Toyebi Kebabali Sakaboy. Bakuni Sakaboy. Yende wana Félix Antoine Tshisekedi balangaki baboma.
bandeko o bayebi kimpoko te me kimpolo soko ozokende maluku oleki maluku ozokende menkao ngomba moko ya munene wana barwandais basombi yango 50 hectares na kombo ya ONG po basala bilanga mais soko oza likolo ya ngomba wana ozomona aéroport ya Njili piste ya aéroport ya Njili ozomona Kibomango ozomona Kantiachi bakangi mutu oyo rwandais wana aza kofanda na immeuble Interpol na appartement numéro 25 na boulevard aza kofanda na bato na colonel moko na camp na école trans oyo koma lelo école ya base logistique nga nayebi yango na kombo ya école trans bakangi mpe colonel moko wana aza kobomba barwandais baya wasufu na nsima ya ONG. Il faut dégager tous les Rwandais qui sont dans les ONG. Na moko mibale bakosi ke bazaba na Njili. Bapesi na kombo ya venir Lukuta. Bakangi bango. Kinois zala vigilant colonel Monamputa lobi yango. Chef de quartier, chef d'avenue. Na sengi na ba jeune, balobi te ke bo boma bo tumba te. Jeune nyo surtout vigilance na balabala elongyo boyebi te. Muto boyebi te. Mwasi mobali mukolo koko mwana. Muto boyebi te na avenue, muto boyebi te na lupangu. Bo signaler la police. Bo signaler la commune. Bo signaler chef de rue. Rwanda kote linga banda bitumba bakangi 10 na Congo central. Nakozala mulai te po ife mali leza makasi. Mena koloba boy. Nazo senga na président Kabila. Président Kabila. Ngai Zakari Baba Baswe. Yondo zongisanga na Congo. Na 2005. Na mbongo na yo ya poche. Pona musala o na salate ya ko travailler na communication kuna to ya boyeboy na bunda na sala lingana facile. Président Kabila zala clair. Président Kabila zala clair. Na sengi na président Kabila zala clair. Na koloba trote. Président Kabila zala clair na biso ba Congolais. Zala clair na ba patriote nyonso. Ngai Zakari Baba Baswe, muntu na lobby, président Kabila zala clair na biso. Merci beaucoup. Na kozonga mbala sima. Pe makamba lobaka. 90% bandeko ezalaka masekite. Ezali ya ko verifier wapi kaka internet. Bokomona Zakari Baba Basu vraiment tanga lobaka fungola matoi yoka koratango te. Alors nga papa robo tokende ponga na yoki kwa mpote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Zakari Baba Basu boyebi biographie ne boyebi makambo oya salaka. Alors alobi bien ke bapaya bazali na mboka pona mobulu. Bapaya bakoti na mboka pona mobulu. Soki Zakari alobi bongo seke azali bien informé. Premièrement, information eza makambo na ye. Zakari aza mutu moko elobi ye moko mwana likili pa matati likolo. Donc
elingi koloba Zakari Bababasu afréquentaka tous les milliers pe tous les milliers endima ye yepe andima bango. Alobi pe soki ye azonga kin azonga na mbongo ya président Kabila afutela ye azongisa ye apesa ye pe bolo. Soka nango pe batiela ye eloko mabe te. Asala pe bolo na ye ndenge esengeli. Autrement dit, azala kolabo. Alors a travailla na ndenge esengeli. Sikoyo Zakari Babasu alobi président Kabila zala clair. Alobi teke président Kabila oza traite. Alobi pe teke président Kabila ozali pour contre Baba Papaya. Alobi eloko moko te. Alobi président Kabila zala clair. Parce que ezate ayebi makamba président Kabila. Mais ayebi oyo ye asala na président Kabila. Ayebi oyo ye asala na bata PPRD. Ayebi ba camarade na ye. Ya ye Zakle. Ya bapaya na ya bana mboka. Po Zakle azana ba camarade ya bana mboka na bato ya libanda. To azalaki na bango. Tango aza danger, ayebi ke aza danger. Tango pe aza a danger te, ayebaka azali a danger te. Alors, soki aza koloba boy ezate po aza na posa poste to aza nango te. Zakari Bababasu selonga namonaki azalaka un homme erré na oyo tu azanango na oyo tu azwaka a vivre la vie na ye ndenge tu a débrouillaka vie na ye ndenge tu ma forsaka te na ndenge ya mabe to na ndenge moko soki ndenge nini po kaka makambo etosa ndenge ya lingi non ma forsaka alukaka toloba bongo sikoyo soko azoloba bongo ezali penza azoloba bango po na mboka azoloba bango po menace eza réel azoloba bango po na bénéfice moko te foko yeba Zakle président Zakari Bababasu mwasi ne azaka pe na poto mwana ne ana poto azape na bana mosusu na poto vie privée ne boyebi te mazaka na poto ata bisika ya aza ye moko me mwasi ne bana ne mosusu baka na poto banda kala banda azalaki na pouvoir donc ayebi bien ko protéger ya ye ko batela bato ya ye na bana oya ye na famille na ye donc tango azosala boye eza pona intérêt penza ya ba congolais na peuple congolais donc nga papa Robo na koloba selonga makambo Zakari Bababasu akoloba bozwango na considération bozwango au sérieux alobi makambo kobeta mutu ezate makambo kotumba mutu ezate chef ya quartier zala vigilant na moto oyebi te chef ya balabala eyari zala vigilant na moto oyebi te akoti na balabala to azwa na balabala partout na kati ya Congo na Congo central bato basi bakotaki donc makambo azoloba ezali makambo moko sérieux voire même trop très sérieux yango wana foko zala penza ekenge pe mayele
bandeko ezali bongo donc faut kozala ekenge na mayele eza penza nécessaire voire même nga na kokoloba na kokobakisa bozala kaka ekenge na ba Rwandais te ba Ugandais te mais na bekolo mosusu bozala ekenge tous les ekongo ekolo tango azali Zaïrois te aza Congolais te avandaka pe na Congo te plus de temps ebele bozala ekenge soki avandaka na Congo botali pe ba fréquentation na ye bato bazoya bava et vient ba membre ya famille donc bozala ekenge na ba réunion ebandoleka bakote kuna Zacle tango alobi penza alobi bozwa maloba ne avec considération pour azan expérience ya koloba pe makambo alobaka 90% ndenge nalobi ekendeke pe ndenge alobeli en tout cas azala toujours clair na biso aloba makambo eshoke biso to esepeli biso esepelisi biso Zacle aloba toujours bien ponanga papa robo quoi atazalaki kolabo mais aloba toujours bien même na ki kolabo yango wana sikope azanae na monde nae azoloba toujours bien na monde aza sikoyo nga papa robo na salani na tikibino bokipe makamu sosu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.